Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin motote o tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mbote partout yo ko disposer temps ya kolanda biso à travers tout le Bella Vie officiel. Merci. Merci na confiance, merci na disponibilité, na temps au bo pesa kabiso. Toza pa yande ko na biso Andy Iris. Na 13 rue Joseph Dijon na Simplon. So binga na métro Simplon wana donc merci na Washington, 4 fois prêtre l'honorable Eric Chimano PDG authentique. Puis nous c'est Agostino Massosa papa social. Nazana JP Mandiango. Tozo solo là. Pourquoi Léona Yambi JP Mandiango. Il y a Jean-Pierre Bonnet. Bien. Bonne santé. Qui te connaît dans le film. Boza Kanda Bonnet. T'es là, Kanda te. Kanda te. Voilà, Nayambi to betano li solo, il y a musique. Normalement bandeko balobi bango za besoka ba ya ko beta. Mais si ko na bité conseil ko ko pesa. To ko takamba mo. Papi Gen, au monia tout ça s'embrouiller biso mo fait. Pepe Congolais ça s'embrouiller moko. Asa s'embrouiller ndeni. Surtout l'année bakamozo le kana kinyo ba nini ba bato a religion wana ba ko sala boy. Bato to ba yebi yo bazana bwanya. Ba yebi ke corruption salamaki. Mais comment bato va signer 8 personnes va signer que non ba ko zwa biso ba corrompre biso boy na boy. Après quelques jours ba changer ba comme pas kadima so kadima. Mais non mais c'est n'importe quoi. Et là passe na mutema. To kotala makama ba concert ba ce concert. Yo c'est où est raison ba to linga ke minga. Si là j'avoue. Oui. Et elle va combattre belé ba linga où est raison. Mais concert et salamité, faut qu'on avec philosophie. Olinga we raté. O moni ke mi be ko pesami. Mi be ko nini? Mi be ko ba combattre. Ba combattre ba ne banzoyi. Ba combattre ba ne de tala to vanda e bo plutôt raisonner. Ngala so na mbara de Saint-Ouen. Capitaine mbara de Saint-Ouen. Wala ba to ba ramana cercle we. Na bité so pesa na conseil ndeni ne. Na ibsaye. Na mbara tala. Oui, watu balinga ke mingi. Mais mboga ya mabe. Makambo bolanda ngote na nenga boye po moni ba combattant te ba peuple au fait. Na longa moi combattant. Ba linga bango te. Ngana e poto kala na 82. Peuple so boya boyi. Elle kama makasi te ata yo ayakuza. O chate me pas peuple te. Ba linga bango te. So yo san. Na isa pepeti na ngai. Chou ambo malembatable. On m'a péché un peu, hein, mais elle m'a pas yoga. On a 61 ans. Je crois que on tourne à l'inga, son amour n'a qu'un bouillé, n'a le bas. On a eu fallu poupa. Oh, Pire petit non. Pire petit. Son nom quand ça fallu pour y poupa, n'a quand ça maman au mille tchèque, mimi tchikeva. Voilà ma pire petite terre. No mariage na yo au côté de nzema fali. Oh, na côté de nzema fali. T'as la niveau. Oh. Yo caresse motema na lela petit wana neti na filme. Mais tant ou ba combattre ba lobby que non petit obeta tie ngana vanda mabonali entre les marteaux et l'enclume. Mais na kene kota peuple. Imagine donc ngana linga fali. Mais na qu'est-ce qu'on kota peuple? Pour choisir agite. Nana choité. C'est ça la vérité. Na okene na mutema ka mena mona mboka.
polio keleki mboka ezate na sacrifice Fally Ipupa petit Gino directeur artistique ya Fally Ipupa oyebi ke wana vie na yo Jupe Mandiango ki sisikiti azoloba ngala ninga petit Fally na yo banze muna ye chaque jour ça la na mona soko oyembela netinga mais petit wana ya boye akutana lumbe oh sala ngombe omona ke boko te na kotela Fally nde na linga Fally olingaki me makama mboka te wode makamususu moko ya makamususu Fally Ipupa na linga ye me nga moko na bwania na nga e makama mboka ko saka nango te mais na ko trahir Fally mais mute mezate me na keka na mboka ya na sa vie rambo vie Kofi avec tout le respect que na pesa yo pour vie na ngai so talinga wana Jupe Mandiango ki sisikiti na yeba na yo vie quartier latin na salamité mamso ya mama obeta kudute hein pour yo monde ozano ebiga wana Jupe Mandiango ki sisikiti quartier la pesa ya sani conseil na pesa vie toina de mingongo ati Luciana ngana bivie hotel Bon Rivage na Lausanne sur ya Baka métier l'avocate vous comprenez on a viera mon assez quartier la tente Beliana Nemas na biverambo quartier la tente na sala ngote Virambo a vie moko très intelligent mais je crois que via ça entouré na bateau après ça il conseille on a opé sa vie on a mais attends aussi ça kufaki na gina vite ngana oya ba pecho ba chaka secrétaire ya vie ba petit na ngai Tony Mukumbusu petit na ngai Seda Yoka hein c'est le guerrier ba petit ba to fanda na vie via sa vie na linga vie via sa mututa on négliger te ko soki te vie pour vie rambo c'est ba evre belé na mboka mutako bude vie wana na ndenga mabe asuki ndenini mais makambo ya concert wana eza donne mususu au fait wana ya makambo mususu wana za makambo mususu vie concert na opesa yo ngala petit na yo Jupe Mandiango ki sisikitia même na sola na Tchernobyl hein c'est Tchernobyl wana bela Kasamoto wasala Kasamoto sans oublier Tantine Bébé hein Bemaki exotique Bemaki bamote belé pour 50 ans naé biloko uta Japon vraiment donc il y a Kasamoto Tchernobyl c'est mon ami ami intime do bato ba trahir ngati ba Tchernobyl wana ba di ve fula mpongo ba wuli ki fufu concert on ni concert na opé sa vie avec tout le respect na ko mako respecter pour ne valeur na yo keba bato apesa ko ba conseil ba combattre banene banzoi na bana na biso ba kobota maziko yoko ba kobeta biloko misiko biso moto yebite na ki dessine on lo ba ke na e ko bitumba ah vie yo bona bitumba na banzoi tika biloko na mbuta muntu tika biloko na zala calme yoka concert à vie eza concert moya ko rater concert eza makambo wana te biso kota ba Cambron obi Cambron na 15e batebele baby Cambron te ba petit msuba lelo problème ya te mutawa lelo pa lekine yo oya wana ça n'a rien à voir mais ngai vie Kofi vient na se plan na vie via ça très intelligent via ya ça la plaisir na ba congolais tout via yemanzi moni ça monde entier là c'est clair. Mais il y a des choses au vent de gens avec philosophie. Rien donc. Té. Via solo de n'a bandi déjà bon non et comme il neti to bunda o bunda na banane na manzo yiwana. Et o bunda na manzo ite. Ba commentaire ba ça ba ja rebelle. Na bana so ba kende ko mona ba sala soki bac plus 5 ma combattant. A comment? Il y a bundite ma commune à préfecture. Yo sani vie wa mayele kabeme timba vie timba solo la ta normal ba ko yokolo pe mawa pe kakame na limite parce que ba tu dis ba commander so
banani ba bokechu obike ngala ko fona boye maboye na bona bokechu nga zo ah oh maintenant à la fin on peut se faire raison ya on est babenga boania bokechu il trahit pas le pays. Président Kabila Loba de ne jamais trahir le Congo. Mais je crois que Batoune va commander eso, Batoune va trahir ça mbonga na te baloba. Mo comme ça na silika obike na tomboka pour en finir matin fayu na mais non mais boke tu penses à bizarre. Maintenant on l'a logique au yep. Son au vandi au mona kana raison parce qu'il souffre mbonga na bienté. C'est qu'on est-ce que pour qui fanatique a fallu, nenga na siko na linga fallu. Nga pon la linga fallu. Tala, ngala mona ba jaria, demba mwana poto mama, badlos nikelos. Tout l'air à midi pourquoi? Midi tongo tongo midi pourquoi? Biso na kin. Ba ozonga to ke l'hôpital na Gombe na Sedek père na comptable. Vous comprenez? Papi Gen. Moka na to na richesse mo ko sakana te mais so ko vandi maboza na boania faut mona ke non muto za na pasa mbuko babo kechu wala ba c'est des gens qui souffrent ana pasa mbuko ne na mukongo mais bokechu a mukongo te bokechu ali muté Équateur mais bokechu bundara mingi pona mboka wana ba pede na Célestino Serge c'est mon neveu Serge Karomona Célestino t'as expliqué Lilo papa Célestino Ali grand professeur en mathématiques na P12 Bosomi ngala bien Célestino na bien Serge na maman na mais petit moment là lobby au fin après moi na siligi pe mais pas na loba mais na mon a passé na ye faut voilà qu'on esprit wana ya komona ke muto yo a craquer pour na mboka na ye ah muto li bomate alma mboka na ye sikoyo yo rambo ça ma grand prêtre osavuma muto yebe na monde entier mboka ni ça na merde tala ndenge neti bato yo banani ba banani kaduma so kadima so kadima so kaduma so kadima seni ba olala so wapi yango wana boye mbede mboka za na merde so bokecha lobi bokecha mtumabe atana comme ça fallait robeta bokecha lobby commander soit lobby so ki nana nga lobby de toute façon olingo linga to saka combattre kaka po mboka nous a bien té vieux Kofi conseil na opesa yo grand frère na ngai vanda calme raisonner quand l'école lobade to linga confrontation na ba combattant oyebité yo yebi ba bokecho ba commandant iso mais osko ba sana se wana oyebi bangote yo bangote vie so ndega na loba boyebi pecha loba mo makam soupe a becha ngote ko yebinga oyebi ke wana chipe mandia sikitia. Nous avions un respect, beaucoup de respect même, mais Vetimba. Comment on a battu, on a dit Félix Tshisekedi. On a battu entouré, on a battu au conseil. On a makamura, on a dit loyenge, bah yibi on normal, makamama be, allez bateau. Mais non bien, yarobi on a pesé vie naïe siko yé a gagné vinde, a olé saba nendenge ni pour aller ça. Vie naïe te, comme musique y'a pas vie na bangote. Abisque y'a olé saba. Non, to boité. On siko yé siko olé saba na onga na reine. Hein? Olé saba na nika na reine. Olé sa na reine te. A robe tapé conseil pe na gisantuti. A robe tapé conseil pe na banzangu. A robe tapé conseil na kikwiti. A robe mbongote. Pour la ligne pour assez pesa mi beko ngala linga na ngai confia beta na ye mais siko yo mi beko pesa mi ka robeta te siko na sani petit nanga yo kana expliquer siko papi gen te wa petit nanga te na TVT te na TVT hein ouais mais je crois que j'ai 61 ans voilà mais ouais on m'a ça petit nanga na lungi petit on m'a ça Adela c'est mon petit voilà mais je te respecte te na yebi na respecte to so na tan normal na tan normal qui sikitia et ane tinzeta moto talanga na grand maître na grand yakuza je me vante pas net na film o ba yebi nga ba yebi ke wana megi momoni make no boy mais
tango ba combattant ba lobby oyoka ozo obligé oyoka mibeko mboka boniko oyo nga boye ngai ba combattant yo cha temena bango biso fana ba na poto to mata metro musuba mata ba na ba Sainte Thérèse mboko biso yebi yango ndenge ezali na ndenge mabete tokota ba Cambon on a petit musu na ndenge mabepete au mona ya ka apprécier ka kana mkota concerté zela mboke vanda attends bonga na poto concert ekufandi ni concert fezonga pona kota poto musuba ba bongo ba combattant ba sala ba tu grâce ba vie popolipo vie poli mon vieux mbote ba beta kabilora ba grâce ba tu musu ba beta mais oui bon elone solongo yo kango sokira na ba jongo yo bon bailo abeta kit bailo abeta ba tu plein bailo bato plein bailo ali gracier bolo tolo bateke no ba combattant ba mitema be non bailo abetaka ba petit melia ba betaka petit nga Jimmy Mbunda yankewe toujours azali wana na accompagnement a obeta ile rona na boye mais ce que bien je veux dire sikoyo musique dans c'est musique na biso na pote kufi nango musique est kufi aussi longtemps que makambe ka bon musique ça peka bonga tala ngamona na passé déjà ponga linga na oyo banzem mais il y a ordre en fait ordre wana et où tu pas peuple tout le monde là ba combattant ordre wana où tu pas peuple bokechu azali représentant et a peuple yem ta bimane ti leader mais alobane pe makamba bien o azana raison ngala sala mission mon boye na sepela kité hein pour na nani comment ça s'appelle commander ça pour la défao. Obligé d'un défao, c'est mon cousin. N'a frappé mission là, mais na quatre c'est dans le commandé ça il a raison. N'a pas so comprendre ngai. Na rolo va peu boy maintenant mon raisonnement oyo so ba dinso so ki ba te belé ba na raisonnement oyo obi changement ekota na mboka parce que tant okumisa mutu maintenant quatre so tali mo était mais mutu azo boye c'est mutu pa na. C'est na yo kana pe mutu yo. Mais voilà. Des fois, na rolo banelo moi, ngana presque cofondateur ya Big Star. Na oso na ce qu'on attend normal. So ba bina luka musicien liboso na batam susu ya le lendo matomona des fois pour la ligne aketi lelo. So la jene wana za base. Pour des fois so wa ye wana bana shock star. Ayaka ila le pananga. À Genève. Moi, en Ngai, na boté na 88, Stéphanie, na boté na Mundele. Des fois, il y a bien même, des fois. Bon, des fois, ça peut aller, on va bâtonner, Nkita. Faut ça musique, hein? Nkita, ça veut dire? Bah non, musique, voilà. On comprend aider. Mamoutou Nanga. Na batonga na lingaka ko mona wana bo général de fao ozombrane de fa ya kala lipana ngato pento sona na kibuti mandia ona sasa orchestre ngabi wi sasa masana nga jeni kula kufa na Florine Sala ngabi te sasa kibuti de fa sasa Big Star mutema malamu osana te me mututo na ba defo na fo ndima pe mabena ye ozombrane mais mutuneti ngai na ko trahir net général de fao te. N'est-ce pas comprendre? Na ko trahir que na ko abena problème na ye mais je peux pas le trahir ayebi wana solo bakisi sikiti ya concert te attendez fa ko da yeboye mais kasi problème na zona ki na commander eso en tout cas commander so celui neti hein makama defa limisanga ya et yaka makamuninge zala kaka limisanga ye hein na kota pe kaka des fois pas ngabeta neti ponga mona yebisi des fois na bi def s'il te plaît. Quand tu as un concert, tu as un concert. Tu as des fois, tu as des fois, parce que c'est chaud. Alors, ce temps ma camébimi ko robeta na Lille, elle ngapeta na Lille. Ana moneti commandant so ba bimisa moneti ke des fois robeta bona boy ngana se plenge na on te ponga na so na des fois. Mais so na sala mabe, hein? Commandant so obundla moko na yo.
nga JP Mandiango limisa ngai. Alors tokomi na biso na suka bato ba retenir nini na intervention na biso tout ça. Na lobby vie Kofi atika wana ezani ta omoni mwana mokeso asimi moto ba pe tala petit fallait à meka beta et qui makambo belé à politique tina nini makamba francophonie ya ko petit na beta ba ki na choité ale ba français siko ba niente pour français ngai dika ba préfet non makambo to mona wana et quand il y a des blonds ba oyate vieux Kofi o wali vient nga mais batela munoko vie biso debi moko yo biso tala on te be baleka na télé baba omoni nga vie beaucoup nga papa wemba que son âme repose en paix vie beaucoup la vie nga na vana na vie beaucoup tongo midi pourquoi o tuna vie sakara bisa yo ngai badi vie fulampungu les grands gourous so beaucoup la moni nga te o sa badi vie abi badi vie na moni JP Mandiango te aza wapi benga ye camarade à Tchekonobil pour pas qu'il na problème là tchétché bon entre parenthèses on aime comme sous na ba Clémaston to va na bien chaque jour mais il y a des gens pe ba ya peke ngala pire peta beaucoup oyebi été oyebi vieux wana te vieux beaucoup c'est mon vieux beaucoup la kufa ngala lela neti mona muke me bato yebi ngo peka te et ane ba kama ki maître ngala maître din kwati oui ba maître ba yali ah bon maman pe bona kuzu yo ebi ke mettre mi fune wa belva oyi mi fune au moins là t'as bien mais mi fune mi fune ça la marron ngana ceinture verte mi fune ka komona kawana mi fune mona basene mi fune ka belva a ceinture marron ngana ceinture verte anenini wala tu rôle quand on a qui santo zambrande de ma sponsor plutôt là de lango vraiment ya mon va vient nga drisha motomètre so mon pas pas il est bela kendeke grand maître net na film oh yela été papi gene excuse nga na simobo petit na linga retro olingi pe comment répéter il faut t'avouer ta moitié pardon grand maître net na film oyela ete ke onga kacher nga jidoka nga ina suki nani te mamukilelo ke lexi qui simplicité limité possède la gloire tosi ça na biso donc le basou gazanini le basou ke ali mère ale ki nangai tantine bébé exotique be maki te pona ndule zate te ate ndule yate wana na psy conseil OK ndule ba ya pona ngate pona ngandule ya nango mais banzoi babigene muda okote lo azadi bibeko oronzo na ta batsuka mboma le mbatable sans tsuka mboma e salade voilà tout na suka ouais pesa-moi une personne bambote Willy Kivuvu badive fulampungu sans oublier Jean-Paul Engambe c'est bon Andy Iris vraiment Andy Iris hier obiki na combien monaki mais non mais attends na simple na mona place bilamba boye na craquete avaka na simple mais parce que biloko boye te putain c'est chaud. Merci beaucoup merci na bandeko bolandi biso voilà ezalaki kulutu il y a JP Mandiango apesi conseil ya malamu kozwa ya mabe kobwaka mais je crois que conseil o epesa miawa eza malamu tolobe la vie L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!